Diamant, Nicole, Azaki camarade, Tomiaki, Tomelaki, Tosalane, Lissano, la combo de théâtre. Comment on a Koya Naéboué, Eza passe. On peut s'appeler merci, la posé un lycée Lomé, la posé un Somasoumo, posé un lycée Lomé, à Tiki Makamnaye, à quelque chose moins naïe. Metal au mélodie, je crois qu'on fera pas la raté. Mais surtout, il y a qui va te le dire, tu vas y message qui oui, c'est important. Il y a un peu l'amour qui. Parce qu'on va coacher avec le moment moi, je vis en Paris, moi, je vis en France, moi, je suis français. Je te dis la vérité. Ouais, moi, je suis français, moi. Allô? Ils sont là? Bienvenue sur Cléboa avec Peggy Titan, le parallélo, transfert le plus cher, le Neymar de la presse en ligne. Un grand merci parce que nous sommes ici, paix à son âme, Mélodie Badiamant. Toza en direct na Beach Ngobila parce que Tobi qui a raté sur actualité parce que Peggy Titan, le parallélo, il est là. Je dis un grand merci à Pichou Mangaya, Boss Lady, pourquoi pas, à Tonton de la Nation. Un grand merci aussi à mon sponsor Raoul Liton en France des Diamants depuis l'Angola et pourquoi pas à sa femme légitime, Maman Karine Biya Saka Baki Selaye, femme de valeur, femme d'affaires, Maman na Raoul, Maman na Winis, Maman na Bébé Diams. Un grand merci aussi à Johnny Lee Atalan Chéri Annonce, Clabo Boulamignon, garçon de Paris, Ami Gongo, je dis un grand merci à Dégol Le Monte, à mon grand frère chéri, mon papa, vraiment je dis un grand merci à toi, un grand merci à Matoutou Bolingara Peggy Titan, mon habilleur de l'X, Charlie Louboulou, Charlie Boutique, Cher Joëza Ayo. Je suis ici, Nabakike, Naluka, nous avons vraiment information à la source, nous avons Bijou la reine, mon thème à papa Kenzo, mon papa que je salue depuis Bandalungwa parce que mon bal est Bijou la reine, Aza papa Oyo, à Simbanga, Tina Banda Moussalo Nazara, on a comboté, il m'a soutenu beaucoup, je suis reconnaissant en lui. Convalescent, bonne guérison parce que Azalara Moutabate, pourquoi pas aussi na maman Monique depuis loin dans la PC, un grand merci. Nazana Bijou la reine Awa en direct na Beach Mobila. Oh vraiment na Monique vraiment tout comédien nyonso sont vraiment Awa balati pembe pour na kolaksa. Image il y a symbole d'amour, symbole là-bas ange, symbole il y a makambo belé, il y a lumière malgré une déco na bango akei. Nazana Bijou la reine Awa, maman Bijou vraiment ça fait beaucoup de temps tout le monde a niqué depuis à Bala. Mais tout le monde est vraiment à Tikibana, à Tikindaku, aye awa, on a ayamba kor yande kona yo Mélodie Badiamant. Mbote maman Bijou la reine. Bazo lando na Cléboa. La Cléboa en tout cas, la ligue bino mingi ba abonné à Cléboa, la ligue bino mingi ya bino de kona bino Bijou la reine. On a respect dans ko no next moment là. Boni d'abord famille, foyer. Magamundenge les autres tambola bouger la reine tout le monde qui ose garder toujours témaille santé za malamu malgré que non tous la mawa ndi konamso Mélodie Badiamant mais d'abord pour na yo moko libo tezo se porter ndenge libo teza bien so toza bala nzambe libo so nzambe makamyo so sima kwa to tsaka nzambe na première position yo yepe azara na biso famille nga mobimba toza kimia mobali nga pe aza malamu ngape na malamu. OK Bijou la reine li solo ya Mélodie ezaki lokola blague
les autres se retrouver à Wanabi Chungobila au Bino Bozo Yambakor. D'abord, ma impression nous a n'engoye kozwa ndeko na bino moweyi lelo akomi moweyi soki ezalaki ya mosu bokoki kozwa na aéroport auti voyage aumeli mais boye kozwa sikoyo ebemi okoki kolobela nini na circonstance oyo ekomeli bino babi tokomisa nzambe na bacirconstance nyonso ekomela biso Mélodie Badiama Nicole azalaki camarade oyo toliaki naye tomelaki tosala ene lisano oyo na nkombo ya théâtre komona koyanga ye boye eza pasi esengo na mawa ezaki ndeko akufaki esengo ezali mpo kor elongwe pointe noire ezoya kisasa esali bino mpe plaisir parce que bato misu bazoloba o Mélodie atikaki théâtre boye mais tomoni boza sensibiliser moto atika théâtre te biso nyonso tu tobala tosalaka mosala moto soki atiki théâtre lobaki ye moko atiki aleka asu te Mélodie asala groupe na ye na point noir Mélodie azalaki na groupe ya président du 15 au 15 na point noir Mélodie atika théâtre te siko soki atika bon tosalaka ki atika théâtre nde tolela ndeko na biso te nde tokunda Mélodie te non atikaki te ande kosala mosala na ye ye moko ayebaki baraison nini esala eke akende na pointe noire eza na bandeko na biso mosusu baa na Brazzaville bandeko na biso mosusu basala théâtre baa na Angola bamisusu baa na Poto baa na Lubumbashi eza mutu na mutu eza ndenge na ye alingi amoi ke kisasa na okoka te nakende na koévolue na ngai ata na Poto to na Angola mingi baza na Angola bamama moyindo baa na Angola baza na bango basala mpe théâtre tolobaki mama moyindo lokola akenga Angola likambo ekomeli ye tolela ye te Bijou la reine tomoni o bosali effort matanga ezalaki mosika lelo ezokoma nayebi te félicitations noko féliciter nani o moni vraiment que non azalaki bato bazalaki sensibilité bakende kozwa sensibiliser plutôt bakende kozwa corps à Mélodie et décision wana likabo wana eutaki d'abord ndenge na nzambe nde moto atelemisi biso po tozala na bolingo oyo tozalaka nango kaka parce que bomonaka soki ndeko na biso moko akufi to abali totelemaka biso nyonso na opesa mpe merci na président ya biso Elombe na président ya biso Masumu président ya biso Elombe atiki makambo na ye ake kozwa mwana na ye oui tomoni président Elombe oui en tout cas non siko charge wana ekozala epa nani charge ya bato Mélodie atiki domoni président Elombe seke akosime responsabilité ya bato ni Mélodie atiki kasi atiki mwana na ndeko olobi papa Elombe auti kozwa na pointe noire bazwi mwana Mélodie aza na famille na ye ti bon papa Elombe akozwa charge ya famille na ye na ndeni te moi lisungi kwa lisungi ebanda kouta biso oyo tokoki kosala oyo tokoki tokontinue te atiki mwana soki biso bamama na ye tozwi mwa sucre mwa savant toki etala eza obligatoire te eza charge te ya motu ke batindeli président Elombe to bakindeli ya 1050 ya nanga alemba depuis ntongo ya nanga kala yayebi nga ono basolingo oyebanga ene pa 1050 otuni ebaka to otuni Gabriel otuni zida show donc bango nde baoyebisana tomonaka mama Olive mingi asutinaka bino bacomédien est ce que na lisolo oyo ya Mélodie ndenge vraiment velo aza mowei est ce que bozwi mpe soutien ya mama Olive naza na comité te mais ata koyoka lisolo mama Bijou na comité te wana ifo kotuna ya pati melanga via otuni Flore otuni Marie-Jeanne Bololé CG Oxygène bango nde baa na comité baoyebake balisungi euti epai na epai jusque là biso tozali kaka na merci Mélodie donc mutu na mutu apesi na ndenge ya possibilité na ye soki tokoki kokóma na suka liloba nini okoki koloba oyo totuni yo awa te oyo ozalaki nango na motema mpo na ndeko na yo Mélodie nayebi ke batémoignage eza ebele mais à la prochaine tokoya kozwa yo mission mobimba po atobeta vraiment batémoignage ya Mélodie epai ya Bijou la reine nayebi te eloko nini yo okoki kokundola na lisolo ya Mélodie
bon eloko okokeleza nango te toolelaka ndeko na biso tolela ye na ndenge ya bastar tolela ye na ndenge ya baprofessionnel tolingi kimia toboyi polémique et toboyi mpe batitre toboyi batitre et surtout baminiature nde toboyaka respect na mowei surtout et ozala biso bien donc c'est celle on a na lobango wana napesa pe merci na Pablo Kin merci na Abeda Chou na biso famille na nga noko na nga Abeda Chou famille na biso apôtre Joël Kamba na maman Doli Kamba ya Patrick Mutombo Kamba ya Irène Lopez Ritmote Manochari Alfi Kamba donc napesi bino bambote ebele bozolelaka na biso elongo mobali na nga Eric Bomba la Suisse Divan Kilma Dorcas Kilma na yo mo mpe napesi bino bambote ebele merci na ndenge mpe botiki makambo na bino boye kolela na biso elongo na kati ya biti ngobila. Ok, merci beaucoup, c'était la Bijou la Reine. Je pense que tozo continuer interview na biso. Toza na ba artiste kaka awa mama Naomi moi c'est mwindo ne na benga kayo lokwa mama na ngai mbote kala boye. Tu comprends te retrouver au PA na biti ngobila. Bonne santé. Nangona nzambe ça va. Maman Naomi, est-ce que vous avez gardé souvenir moko ya ndeko na Mélodie Badiama? Pourquoi pas? Beaucoup ceux qui n'ont pas gardé souvenir. Vous jouez déjà, vous allez déjà en même scène pendant plusieurs fois. Ou bien vous allez à Baninga ou bien vous allez Banaki? Bon, pour les Banaki, vous allez à Baninga, il y a ça la théâtre, les photos, il y a ça la théâtre, les photos, mais ils sont tous ok. N'habitez ceux qui le lobani au Koï Koloba, les autres moni binoma ba comédien, n'y sont besoin sensibiliser, vous voyez qu'on soit corps, il y a des conabines où ta pointe noire. D'abord, bah impression na les années parce que bin batunyo surtout moni bango le loba za pembe bah qu'on soit corps il y a mélodie. Baza pembe. Pour le bâtir ceux qui a la latine noire, ndé mutema na ngeza noir bongo eza noir bongo te eza na lati pembe na kati ya mutema voilà na lati pembe na kati ya mutema donc toye awa pona ko so corps ya ndeko na biso akufeli musika bomoni ba comédien basali effort pona kolongola yango kuna na point noir et ya awa na Kinshasa la RDC et tout sali effort vraiment ya kosakana te voilà. OK, merci beaucoup. Toi peu maman Belleville déjà c'est à Komipé donc maman Naomi not aussi sina tozo wole la okenene nazo lobaka ndenge ndeko na mpe Belleville akomi maman Naomi yebisa biso bozo kufa mingi lelo botikali mke. Est-ce que vous avez un message? Non. Omoni bino pe na moni lokola bozana mwando kimoboye oyo bozo sala soki pendenge nini tozo kufa mingi te tozo kufa ne pona bato baza na kati ya on attrape ba okufa ba o bazana ba entreprise so mona pe bakufaka ngana zo kamwa bino pona nini bino bozala kaka soki kaka ke comédien moko akufi et comme ataloko atabu OK. Kwa nini? Eloko ne pesa anga kanda. Bino bomona adoke na kati ba comédie eza na mutu moko azala wana ne mutambuma abatu. Non? Lokola akufi na point noir. Sikonda na kuto beta yeko sibota kuna. Est-ce que biso kande to kufaka? Na onatra ande to za na onatra batu bakufa ate? O papa boloba mabe na siliki bomo na te na siliki. Mama Naomi. Na siliki. Mama Naomi. Non. Bosolo ba mabe. Eza lokola biso eza na mutu moko boye aza wana abetaka ba comédien ba kosigibota po ba kufaka bolo ba mabe. Botuna kabisa mituna moko za la terre na siliki na sepelité. Koni yope oza parmi la délégation surtout ndenge bolati sali bien. Ndeko na bino mélodie to monde vraiment bozo honorer. Lelo bandeko ba Hollande bino na etandike bazo lo ba pe mingi par rapport à disparition na bino ba comédien na ba comédien ndenge bozo kufa. Nazo yebate soki bozo te ya bino pe bato bozo tika la envie. Ndenge bozo kufa. Yo tika libanga. Na tika libanga te na vie. Ngape na okufa. Mutuna mutana mukolo na ye. Soko kela ba morgue msoke kotala omona bato bazo kufa ondima kutu te. Soko kela morgue ozana njili kene na morgue njili. Ozana bandal même jour kene na morgue bandal kene ba morgue nyonso. Omona ke babimisa bibembe chaque jour. Omona pe bibembe wana artiste azana kati te. Biso bomona ke bato bazo kufa mingi po bayebani yango wana. Même mutuna mutu azo kufa na mukolo na ye. OK. Tomoni président Elombe auti kozwa
mwana ya sœur Nabiso Mélodie Badiama. D'abord vraiment félicitations à vous. Mélodie mais corps, na moi. Ah OK. Et ça les bino ndengeni parce que mwana oh le latikali orpheline bino ba maman ne botikali likanisini bozala ngo pona mwana. Likanisi ko zala nango to lobela ngo na TVT. Et ozala moment où to lobela ngo. Mais esengo ezake to respecter les familles sengaki biso to ya na corps ave. Ya mutu ya yango wana nzamba sungi biso la lisungi na ye na délégation ndenge kendeki na ndenge tozozela tozo accord to no chana mo. OK. Merci ma vie anamoni mama opaza awa mao givule mbote mama o. Mbote. Caméra ezotala yo liloba moko parce que to se retrouver biso nyonso awa na biso ba journaliste na bino ba comédien. Oloba d'abord nini ndenge corps ya ndeko na bino ba impression eza ndenge nini to émotion eza ndenge nini soko moni corps ya Mélodie ndeko na obo ebana ki pendant de longues années. Émotion ezaka ya somme ya séparation to mona na Mélodie te. Mais nga kutu émotion ngeza mingi te pona mona corps ya Mélodie nde na mona mwana ozonga emosa mama na ye. Donc on a nos raisons sikondeni to ko supporter mona na Mélodie aoya sans maman. Motema passe mais on ne peut rien. Makambo aliwa eza volontaire nzamba pesa nzamba zwaka. Apa monde to sito message pe na liwango. Donc à peine même to père de belé bato minene Mélodie soit bakisami. Moli moné pe manakimia et ça tellement passe mais bon on ne peut rien. OK. Vous avez dit un mot par rapport à famille à Mélodie au Pescali n'a pas si ceux qui mon mot quoi soutien cause de la part ya Mao dit voulez. Bon mon mot est ça na famille qui base à Makasi. C'est vrai que ba père de Mélodie ba mon est soutien. Et ça passe surtout ko père d'artiste. Ba bonga Mélodie na famille mais autika na bango na ba télévision na ba image ouais Mélodie ça ba film ba no mona toujours Mélodie ko ka voix na elle sous. Les a tellement passe mais bon. Ba ça peine les alikambo liwa. Les aliwa Mélodie a confié famille on a vu que ça touché Makasi. Ilonga na osenga na bango penza na yebi ke ba famille na biso to ba famille a passe za ba mbongo te mais ba battre la moine parce que moi on a représenter Mélodie vraiment Mélodie que moi na tikali bango ba battre la moine na mémoire Mélodie ba battre bien pour ba kanisa Mélodie na sima moine ba protéger penza moine ba zo bija protéger moine en tout cas na bango pardon ce ba la nangai ba protéger moine. OK. Merci beaucoup madame Mao Givoulé. Lesquels donc on va parmi bateau ma basali ba pegi titan bazala. Bonjour jeune producteur. Bonjour Peggy. Toujours mon lingi ba comédien mingi ozo zala toujours na ba. Lingi ba mo comédien mo sa appeler si ba inyura ba kitsa ba to misusu oya bien bazali mais là musu o ba c'est ba bundara ba. Ça c'est pas besoin de ça il faut comme manenge na biso netinga les quelque chose. Vous savez moi ça mukina biso tant to soutenir to zala il faut ba respect za les arabiens. Comme ça on ko bungela ba to ça c'est ba nini moi c'est pas propre. Mais tomoni opesi mo en pleurs na sur YouTube ba comédien vraiment lelo vie ba comédien lelo comment yeba na grâce na yo. Mais pourquoi tant aux ba bongo qui on dirait considération ça parce que la jeunesse soit banzala ba complexe amikala ba comme belé na kata musala oyo ayela monene les comédiens moko boy pas kabela ni comédien ki ngani pas kabela ko ngale que que na kola pauvreté na za na ebinzala te na banga mto na respecter ande siko moto yo to sa musala ba bebisa ba journaliste ba ninga na biso éviter les questions ko panza mbese c'est vrai boy ki ngani les gens ça qui boy aboy ki ngani siko ba biso oyo to sala ande siko musala ça complexe o mari na loba nene na loba gabi na loba belle na loba na loba mais na ko manquer moto te na ko pesa toujours respect to ba o ezo sala mais qui na bien non que politesse non c'est pas ça metal au Mélodie jour à coup faire ba tala raté biso to ya ki wa to lobi to ko loba yango be message tambola ki biso ça peut important yango pe la muki parce que on va ko chaba biloko moko be na ndeni moi je vis en Paris moi je vis en France moi je suis français je te dis la vérité ouais moi je suis français moi surtout na kanda na ko ke pi matango na ba comédien ba ans na ba na poto na prompteur na mukana na résident français siko leke tu tona tango mawa lelo Mélodie lelo ba diamant matanga na ba tout baza sensibiliser aw ce qu'on repère ça au s'adresser message par rapport à ba comédien na nyonso yo lobby ba comédien ba ça to linga na bolingo za la kaisa la bien tout ça hypocrisie tout ça te que pompe ta kufi na eto na yeba ki était oui bon c'est bon fréquentation pe ça la bien et moi na mona c'est fort bien ça la bien tant ba YouTube zongi c'est pas c'est vrai ba zongi ba comme mona na pe ma tête parce que so razala ki pété sur moi ba zo pe na ndé mus mais de là zongo mona ki ngana benge x a benge il y a considération ya moi ça la bien net inga ete na ça ba
relation na kati za ba polémique tezali pona ko lamsa ba artiste belle parce que kati ta artiste ayebani te so aleki na kati hotel oui parce que ba songi na ba complexe na mi kala ba ba sala ki conception ya kati wana nengo yaki na secteur ba comédien zaki inspiré pourquoi ezali ka pour mona ki théâtre vraiment lelo ba comédien lelo bazo se disparaître kaka bo yango pe ndeko lekecho lobi ke oya na remontada sala na nga parce que moi ba mission maki ba impoli wa mission moko afani so jeune mobimba mais ko ba dire moko ba peso considération à ça libre na kina ba comédien parce que na lelo nga na sala na bato innover pe bango ba ko me pe na monde le moment que lelo pe ba comédien ba kuma o ba comme le bazala déjà mais YouTube sala moi marque moi ba nene pe ba yeba sai mokina bango na boya nene botai na nene botai moi c'est à peine na ko boya nene aliki pe na ba comédien muso sala succès ba tuna chaque jour maliki bona succès nene so yambie mabele ka likolo bo za problème te alors ba vrai nga na yebi parce que le muso pe nene ya ba muso ba boudé na no yambie te nga ko pesa chance na muto nyoso chez miko mo na so pe ça veut dire c'est bon yo fani masuja zo kendani fani katale ya kiwa tomoni pe mwana tomoni mwana ya mwana tomoni mwana président Lomba Zoya na corps donc balobi ke toza wana na bino club wa remontada vraiment Peggy Titan le parallèlo corps yeye donc nous sommes là vraiment toza na bandeko awa merci beaucoup na Steve merci beaucoup na batutu na moni pe madame Paza awa moi Sanguya boni mademoiselle bien boni santé kitoko papa un mot pour la mélodie déjà tout le monde va déjà d'accord et bima habite ce ko pas si ko perdre ya mélodie le star akufaraté artiste akufaraté le to ko zo corné enfin ye wana eye baba ke ko yate mais yango la corps eye donc tozaka na mawa quoi OK tozaka na mawa merci beaucoup donc remontada toujours là toujours remonter toujours Cléboa parce que bah événement boye jamais to koyi kozanga parce que eza chaîne ya munene donc nous sommes là bomoni ndenge bandeko bazo kota pona mabazwa corps ya mélodie merci beaucoup na Pichu Mangaya boss lady de la nation tonton Manda Peggy Titan remplaçant valable nous sommes là na kasi ya terrain vérité assure donc nous avançons parce que matanga yango na déjà zo ya boka ine le kechu lesquels qui a sengi na ba comédien bolingana engambe mago comme journaliste moza comédien mbote engambe Peggy Titan bazola non na cleboa.com avec le Neymar de la presse congolaise Peggy Titan transfert le plus cher un mot pour la mélodie voilà c'est une serre toujours sur l'année très bien oui et les notions qui présence n'angeza on a accompagné quoi tu vois c'est un ami Kufaki Amboka Mupaya c'est triste c'est vraiment pas ici nos monitoring tout comme la mawa on a famille moi avec des collègues de service il y a des là-bas bah il va accompagner corps na beach plutôt mais on a hôpital du 50e OK Ngame merci vraiment ça les biso bien parce que vous allez toujours on assister à artiste yo m'opposer artiste si n'habite si qu'on a artiste on peut ça un mot d'amour parce que les que lobby que azo senga na bino ga bolingo les que lobby nga lobby ke bolingo ezaka ke abi azo senga bolingo yaza na akoma na déjà français résident français mazo senga bino bolingo bolingo c'est la so bolingo te na wa yo telema c'est bolingo te président le maire se déplacer qui na mboka mupaya pas que ça la formalité oui ça le nom de l'amour OK est-ce que vous pouvez soutenir maman livre parce qu'il y a soutenu Rabino. Nous avançons donc Poussana à Bisso frontière et à la raté. Vraiment Tozo Poussana côté les maman si pour tout le monde a nini corps réseau ya donc pour na ko vodo ki ba comédie ba na bolingo yango ba bimisi mbongo ba yebo za ko ande na bango bolingo yango na déjà ba comédie so na bolingo te maman ko ba tondia et ba fana banda kuna bango ba laxi bolingo ba yebo za ko ande na bango OK déjà va ici ce que corps déjà c'est commis Tozo de la corps et bima papa Lutumba un mot yo posa tu vois vraiment na SMO malgré toi na mawa mais c'est ezali corps ya ndeko na biso yango yo c'est l'autre lukaki tolingaki esalema yango eselemi corps ya ndeko na biso ye OK merci beaucoup
théâtre. Ah! Yes,